Coucou, maintenant c'est ça la rouge, là, il y a des mbisa okauka. Na matembe na biso. Ba feuille na biso ya patate douce, bomone. Ata na mbisa na biso okauka. Et puis tana tomate na biso kaya mbuma. Tozana matungulu na biso na ndembisa ngana matungulu na nde bomoni wana. Awa ezali na ail. Tonikaki ail na biso na matungulu pe na céleri na persil na kati. Donc net na sali net na nikaki boye na besoin de cube bâche na blogoté. Dans les lots ça la kaka recette na biso oza muka muke moins vite fait na biso. Maintenant biso to katango to nikango te. Avant ya okata to chauffer na mafuta na biso na moto. Toka tomate na biso vous sentez que ça brûle des ça bino vous sentez que aimer vous sentez que partager vidéo na biso parce que ils ont aidé baninga mususu para ba ko kape ko yeba ko lamba et ba o alamba ka peut-être na modèle mususu era on nga pe na sali asami ki ko sa na modèle nga na sali akora tomate na biso aso zokata ndemi na biso na matungulu na on déjà dans besoin matungulu susu arrêté. Tena no ndemi na cheso e kanga mana ni busto matungulu na biso omoni elembi tozokata tomate na biso na kati ensuite tobaki feuille na biso na kati feuille de laurier na biso ensuite ekotia na épice na biso na biso na nikaki ko tomate na biso ebela
totie mungwa. Bobo santé ko aimer. Bobo santé ko partager vidéo na biso. Na check kukima. Après to check pimado na biso na kati. Je suis qui en a les lots. Du coup, sauf la chose à ébé là. C'est quoi ensuite, je vais te montrer que tu as ce qu'on bis n'a pas la carte. C'est-à-dire une bix n'a pas ce qu'on gagne la tomate. Après, ni matin, mais aussi c'est les mbaki dans ton côté en bas. Tout gagne beaucoup plus que. Est-ce que tu veux qu'il y ait un bis et qu'il y ait un épice na biso na tomate et qu'il y ait un bien. Mais ensuite on va faire ça matembe na biso. Bon, on va mettre toujours là en bas. Bon, qu'il y ait des choses à titre en blanc na biso le bel. C'est un bis na ça oh non ça les alim bis à mon goût. Dès na ça na on a matembe na biso lilo. Comme on bis na persona to kan mi bien na tomate beli so zo chama tembe na biso matembe na ngati na bongisa kiango na congela kiango ndo moni essayer to kaki déjà ya kolemba donc tu sais quand on a 10 minutes peut-être matembe pesa na bis na persona sauce bien après ça ni to longoli na moto mais bo kende te bo de la tita ko bela malanga na biso to kabwani mtamtake na mesa a lingoli na kwanga na ye a lingoli na loso ina loso na ye bobo santé ko aimer bobo santé ko partager vidéo na biso zo saka mai muke na kati. Bon, ça c'est seulement une moitié. C'est comment tu mets la presque et tu as 10 minutes. Bon, on a la coton, on a bino à pour la rota, on a biso. Bon, donc dans 2 minutes, le temps là, donc on a biso. Voilà, donc on a biso, on a moni et bongi. Comment tu mets la biso et belly. Tozipi nzungu na biso ukangi moto na biso wa linkolela na kwanga aina kwanga wa linkolela na likemba kaka ndenga sepeli loso matembe na biso yango ebeli sikoyo toleka na mesa tolia matembe na biso nga nazolia yango na boule bomoni kaka matembe na boule elenge ezanga lipasa eza awa nde yango oyo oyo baningi batala video mobimba ndenge elekaki boke na YouTube na chaîne na biso ya Losala Rouge bokomona video ndenge tobandaki na ndenge tosisi kolamba matembe na biso po bosala te koaimer bosala te kopartager napesi bino gros bisous bon appétit bye bye.